Peuple congolais, Bokoto, 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 l'air est grave. L'air est grave, diaspora. L'air est grave, plus que grave. L'air a sonné. C'est le moment de la délivrance. Les peuples de Dieu, les peuples de Dieu, l'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. Bokoto, 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 Bokoto. L'air est grave, peuple congolais, l'air est grave. L'air a sonné. C'est le moment de la délivrance. C'est le moment de la repentance. Ngonga ekoki, peuple congolais, bana France, diaspora congolais à France, il y a Paris, diaspora à Paris, à France, l'air est grave, l'air est grave. Aussi, la diaspora à Allemagne, il y a Luxembourg, Hollande, diaspora congolais à Belgique, diaspora congolais à Autriche, Danemark, Norvège, Bokoto, 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 l'air est grave. Peuple congolais, il y a Laura Sokoko, place aux Ali, Sorozali na Océan, Sorozali na Biro, Sorozali na Kati Autoroute, il y a Laura Sokoko, Telema pona Olanda message Oyo. Et na Afrique du Sud, bauti kobenga en Afrique du Sud, l'air est grave. Peuple congolais abandonné na kati Afrique du Sud, bakoti na kati ya bandako, ezali somo makambo ezoleka na Afrique du Sud. L'air est grave, l'air est grave. Ba congolais o bazali na Australie, Canada, les États-Unis d'Amérique et pas papa loso place azali kuna ozu ba Congolo bazali na Chine na Brésil ba Congolo bazali na Brazzaville ti na Pointe-Noire diaspora congolais ya Brazzaville partout bovandi basina mibali l'air est grave notre pays bien aimé le Congo les Zaïre bateki yango. Non, 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 peuple congolais, tokoki ko accepter te. Tokoki ko accepter, toko mabe esclave te. Tokoki ko accepter te, inacceptable. To accepter, to ngamboka na biso kende. Ba Congolo bazali na Gabon, na Angola, na Luanda, na mboka ya Laura Sokoko. Ya Laura Sokoko, soko telemite mboka na yo ekei. Soki osali quelque chose te mboka ekei. Peuple congolais abandonné na kati ya Afrique du Sud. Peuple congolais bolimbisa ngai. L'air est grave. L'air a sonné. Ba congolais bazali na Abidjan na Côte d'Ivoire. Ba congolais bazali na Togo na Lomé, na Kenya na Uganda na Tanzanie. Bakongolo bobima partout, na Zambie, na Mozambique, na Zimbabwe, na Malawi, partout bakongolais, na zakobele la bino diaspora, to mobiliser bato baza na Kinshasa, toza na problème na kata Kinshasa, fait bakongolais batelema, baeba que l'air est grave, l'air a sonné, c'est le moment de la délivrance. Nakumisi tata Nzambe, Seigneur Dieu Tout-Puissant, lelo ezali dimanche, papa, mokolo yo opemaki, mabele opesaki biso na bolingo, na motema moko, lelo biso boko ba Congolais toteki Congo, topoanade tata Nzambe, o Nzambe alobaki bolela po na ngai te, bolela po na bana na bino, na basi na bino, lelo namoni yango vérité yango yo. Tozalaka na bandeko te batona bazali ba étranger ba infiltraka mboka na biso tokonisaka bakozala na souci ya mabele wana nzoka nde ba dangereux ba très dangereux
ba peuple congolais ba très dangereux botala makambo asali Congo bakosala yo ozotala ngai na ye kuna na oyo alali bakosala biso ndenge wana. C'est le moment ya mobilisation générale. Na remercier Seigneur Jésus-Christ, RDC, les rois du monde, les yeux bien tozali chrétiens, même Jésus moko azalaki guerrier, ndenge nikolo mokili o toza kosambela toza kokumisa azalaka guerrier, alingaka komona mabe na miso te. Mais biso bakongolo tozali bakretien tondimi bapaya bakotela biso banyokola biso tokoma baesclave tokomi baumbu tokomi konyokoma tokomi kokufa. Kongola azokufa lokola njinji mpe moto to azomona bazoseka bamisu bazokorompre bango na bakata euro ba 300 euro mpo na nini bateka mboka balingi bakoelakisa bato influence babangisa bato balobaki o biso tozwi pouvoir moto mongo na droit akoloba te tokosala tolingi tokolia na barwandais tokolala na barwandais non tokoki koaccepte boumbu te etaki naza korespire ame na ngai pema na ngai esprit na ngai maloba na ngai esimami na tata nzambe. Tata nzambe soki yo moto osalaka Congo, soki yo moto okelaki fleuve Congo, bazamba ya Congo, barivière ya Congo, balaki Tumba, balaki Tanganyika, laki Mai Ndombe, laki Kivu, partout na kata bazamba. Soki tozali deuxième forêt ya munene na kata mokili, soki tozali grande nation ya Mohamed Ali na Foremani, tokoaccepte esclavage te. Bandeko bwana Kinshasa bolamuka l'air est grave bana yinikin ista IEC na ebite soki boza bato ube toza banyama ba universitaire nyonso o boza la kati ya Congo ya Bukavu ya Kisangani ya Kindu Maniema. Est-ce que bozo comprendre des dégâts ya mboka na bino place ezali bozo comprendre des souffrances bato wana baza bacriminel baza bacongolais te baefitaka biso na baniveau moko boye. Tala ndenge bamemi mboka na biso, tala ndenge basali biso. Yango nalobi peuple congolais, l'air est grave, plus que grave, l'air a sonné. C'est le moment ya délivrance, c'est le moment ya vérité, c'est le moment ya tososola makambo o toza koloba na bosembo yango wana na bengi bino na makambo na mwa ba point o na koloba lelo makambo etali ba congolais na kata Afrique du Sud na zwi ba appel na kata Afrique du Sud ebele yango na lobi lelo dimanche na pe makame choix ezali te ife na leka loko ezali télévision Bokoto TV bo s'abonner bandeko tout na Facebook bo s'abonner partout dans 4 coins soko bolingaka wayambo soki bolingi Congo to profiter YouTube eza moto nyonso na servaki bato tout bana kati ya ba YouTube to boito ezoleka moto pa koki kozwa na eme na moment oyo naza na besoin na bino parce que bemission ebele na sali tosali ekokota na Bokoto TV mpo na nini bo s'abonner na chaîne na biso mpo na mibatela peuple congolais to perdre ba Kimbangu to perdre ba Lemoloto to perdre ba Floribert Chebe ya ba Fidèle Bazana ba Dani Boteti ba Pascal Lukusa ba Cédric Nyanza to perdre ba Rosimu Keni Chimanga ba Eric Bolokoloko ba Thérèse Kapangala to perdre ba Mamadou Ndala ba Mbuza Mabe bandeko na biso o baye wana majorité ya sima o bana sima Félix Tshilolo bandimi ba adopté ba Rwandais. C'est pas un peuple bandeko Kasai majorité bozana sima ya Félix. Nzambe akopinir bino, Nzambe akokofondre bino lelo bino bondimi ba Rwandais bondimi ndeko na bino. Il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Parlement ya yete, parlement ezali ya Kanambe, Sénat ya Kanambe, ba gouverneur ya Kanambe. Oh Seigneur Jésus, ba Bukumese ya Kanambe, premier ministre ya Kanambe. Peuple congolais bozo mona pinake
Rwandais bavandi basali stratégie se poser par la force lelo Jeannette Kanambe na Congo tozalaka na 4 langues ozwi Kikongo ya l'état ozwi Swahili Lingala na Chiluba. Jeannette Kanambe ekobakisa 5e langue abikine Rwanda. Peuple Congo il fait bozala na soni ko bino bande kwa Kasai il fait bozala na soni bande kwa Kasai bozala na soni. Oh, bozala sima Félix Tshilombo bozala na soni. Voilà grande humiliation batoka ba Rwandais. Jeannette Kanambe o azaba mole munene joueur à rugby o avandi so ekenenge okasa ngubu azobota mwana na Laki Maindombe lelo aeko s'imposer ba imposer biso 5e langue. Peuple congolais, est-ce que vous comprendre le degré? Est-ce que vous comprenez yozo la nangana Facebook yalora sokoko? Vous comprendre ndekoranga honorable camionnette Mbola descendant Fumukimbangu Achille Mboyo na Londres. Est-ce que vous comprendre degré ya bitumba? Jeannette Kanambe oazali rwandaise et tout aleki na parlement na bango so boketa lobby o alobaka alobi il fait voter 5e langue. Quelle langue? Qui na Rwanda? Non. Jeannette Kanambe. Qui na Rwanda ezali na Kigali. Na Rwanda na Bujumbura. Na Congo ezali mboka ya Bantu. Tokobotola bino mboka bientôt. Tokobotola bino mboka. Na komba bakoko na biso papa Kimbangu. O anyokomaki. O asufraki. Lelo bana papa Kimbangu. Alibéraka biso mboka pour lelo tozala na kimia. Lelo bakongole bazokufa na l'hôpital général ya mama Emo, na clinique Ngaliema, na Petrati ya Kalembelembe, na l'hôpital ya Bondeko. Partout Congolais azokufa. Bongo lelo to absete olimsanga bakongole to absete kina Rwanda. Congolo komi koloba kina Rwanda soki kini Rwanda soki nini. Bata ba poison bata makambe ebele lelo ba congolais mondimi bo absete bango ezali passe na moni moto na bango mokale kili so salobio 600% ba congolais bango pe batuchi na ba utu so na batuchi baza 5% ça fait 4 millions ba na droit ko ba poste mais Kanambe yo na Rwandais azo diriger Congo na Ruberwa. Peuple congolais Ruberwa Rwandais basala plana bango Rubero azwa noko na bango auta Rwanda ampoza chef coutumier na mabele ya Minemo yango bazo sala tout ba accélérer Minemo ekoma commune yango ba placer Zoé kuna pour ba lukalobi ba déclarer indépendance na mispo congolais ozoka ba pompier Congolo zoka pompier oyaka ka soki motepeli mais tango tozolo bana bino vérité bino ba congolais bozo sakana na makambo ezoleka na Congo tango na zoleka bozo benganga motaliboma bozo benganga fou mais oza penza oza normal ozo mona ke mboka eza dirigé na batuchi bandeko na premier point appel ya bandeko ya Afrique du Sud na moment o lelo dimanche ba sud-africain batamboli na bambeli ba congolais tout babatami na kati ya bandako yoka ba président tout ya Afrique ya Nigeria ya Angola ya Zambie ya Mozambique ba bengani ba ambassadeur ya Sud-Afrique batindi ba avion eko ba patriote na bango mais bomo na ba congolais bakangami na bandako batibele 4-5 mabenga babi wayambo okoyebisa ya lora sokoko azwa ta avion te aloué biso avion te à partir angolais ya komema biso zongi na bengaki ya lora sokoko ebisinga est-ce que RVA bakoautoriser avion ekita na aéroport Anjili est-ce que RVA ekondima avion eutangola ekita ezo ba patriote salata de Touloube 3 ya rotation pona ba congolais bakita na Njili oui ya lora sokoko ko bi osalamu mais est-ce que
bato na bino bakoautorize pour peuple congolais bimi et se manifester babeti bango na Kinshasa lokola nyama po tango bango bandeko na biso bazoboma bacongolais bango bato ya Kinshasa général Kasongo o miso ebima lokola liborodo atindi babamba bacongolais bagaz lacrymogène et puis bino bato ya Kinshasa boza bina informé na ba WhatsApp na bino na ba Facebook ke bacongolais bakangami na ndako na kati mais olo bobima bino tout bobima bo sauver mboka botiki poignet ya bato ba mwa ndamba batinikini mabimi et puis tant babimi bozongi na bino na ndako ça fait ba infiltra bino ba vuta bino bokoka ko résister te soki bokoka ko mi libérer te bande konangai soki bo comprendre te que boza na kati ya prison bino tout na kati ya Kinshasa bato baza na lemba matete cité Salongo Monga Fula Rond-Point Ngaba Mbiza cité Mama Mobutu Mbiza Ipen Mbiza Pigeon Mbiza Delvaux ozwi Kitambo ozwi Bandal ozwi Selembao Bumbu Ngiri Kasavubu Yolo Ezo ozwi Limete ozwi Mombele Njili Kimbancheke Maluku Kinkole Kingabwa Barumbu commune ya Kisasa na Lingwala na Gombe soki boza ko comprendre te est-ce que bozola na ngana ba Facebook na bino soki boza ko comprendre te que tozali be esclave mboka ezali dirigé na ba criminel mboka bato bazo dirigé bino par la violence bozila te ba parlement na bango na ba sénat na bango bakoya po ba voter ba loi pour l'intérêt na bino bakolinga te po ndenge ezala baza ko se préparer ye Félix Tshilolo bakoboma ye na Kanambe soka seka monde pepe bakoboma ye mais biso pe tozoluka moye toboma ye toboma na Kanambe na ba Jeannette Kanambe donc ndenge ezala bazwi maillot faible batiaki maillot faible na ba stratégie ya Batuchi bazwi susu Félix Tshilolo maillot faible batie ye wana yango nozomona peuple congolais nani akokotela bino na Afrique du Sud boza baorphelin abandonné bwana tata te bwana mama te bwana bato moko bobima na bacascade yo komona bato moto lokola Félix Tshilolo ke barefugie bazalaki na bango 23 000 na ka batikalaki mpe atindi ndeko ne moko akioloba na Chiluba alobi kabongisi Kasai bazonga bandeko na bakoma kuna moyen bazonga te parce que 160 000 réfugiés oyo Angola azongisaki bazolala na babashi ya HR toza na 400 000 enfants bazokufa nzala bazozanga meme masango bazozanga meme semoule peuple congolais vous croyez la situation ya ndenge wana bozobenga moto ya ndenge wana oyo aza zoba yoke bagage intellectuel yoke na histoire ya Congo batie kaka wana po bandeko ne bomonaka ndeko na bino azotambola na tapis rouge ndeko na bino azosala Félix Tshilolo ateki Congo bandeko na nga Afrique du Sud bobengaki ngai ya Laurent Sokoka aza preme bakoautorize te et puis baoka te avion wana Laurent Sokoka moto aloué yango bakoki koabsete te ozomona bakoabsete te bato wana baza bandoki bacriminel bango baza bavampire les vampirés babagourou babavolcan bazopréféré makila bango balingi makila Kagame amelaka makila Kanama makila Félix akoma omela makila Museveni makila balingi komonaka bakongolais bakufaka soki bakongolais bazokufa bazosouffrir ezopia bango makasi pouvoir na bango makasi peuple congolais nazobisa bino makambo ezali vérité naza sincère naza koyebisa bino vérité bandeko ya Afrique du Sud naza koyebisa bino vérité ke ezali pasi ezali mawa na mboka bapaya ndenge bozokufa natali ndenge babomi bakongolais wana ezala bandeko na biso baafrikain na leli nabi nakosala nini naza ngai moko nakosala nini qu'est-ce que je dois faire peuple congolais abandonné nakosala nini force nini onga naza na yango oyo yana kozwa bino
na yaloka sokoka lobi wayambo eza ba idée ya bien mais mboka wana ka bazoka kombo na ngai bakoabsete te yango wana yaloka sokoko message ya Afrique du Sud oyo bautaki kopesa ngai yango na l'équipe nayebisa yo. Deuxième point ezali arrivé ya Félix Tshilolo. Est-ce que diaspora à France bana Paris France ba congolais nyonso ba patriote nyonso bana bilaka o papa Kimbamu alobaki est-ce que vous en après ya bosenga congé boya na Bruxelles le 17 boya ebele soki boye to komi ata ba 10 000 20 000 en tout cas toko paralyser ville à Bruxelles. En tout cas peuple congolais si boye 10 000 20 000 to bimi penza. En tout cas, Félix Tshilolo bako bomba ya même ba plan no se ko salema te. Mais si bozola na kanga ne bozola na France, na Belgique, na Allemagne, na Luxembourg, na Hollande, na zolobela bato baza prewana. Aussi France déplace combat et vandi ba patriote baza na souci, ba patriote baza la déterminé, boya to s'affronter na ba collabo. Caméra tambusi mbongo liboma Félix atambu ba congolais baza na Belgique ba teki mboka likola ba 300 €, ba 400 €, ba 500 €, ba combattant mususu to mona bango awa na Belgique nazo pese moto ke ndoki na kati bazwi ba 5 000 € na Londres bato na yebi bazwi ba 5 000 €, bakele ko pesa bango na kati à Londres. Peuple congolais, voilà ma situation eza koleka na mboka na biso yango na sengi na bino ngai na kubanga te bakanga ngai te mais peuple congolais taki naza leader o na lobelaka na kubanga te ezali droit na biso to na droit ya kotelema pona bapesi biso autorisation tozali na autorisation bandeko to bozolanda nga na Belgique bovandaka non versi yo mokolo mobimba boye ntango okenda kolia ntaba na bakafe na bamatoge na babatoire partout na baliège obangaka kolia ntaba te na komela masanga te olangwa mobali momba ona mwasi obimi na bangandaka mpo ke nolangwa me makambo ya serie oyo ekoki kolamwisa tout un peuple kolamwisa kolibere Congo tozobondelaka bino boza ba congolais mais ovandaka na poto osetegra awa mais oza kubanga kotelemela o défendre bomo inayo ata bosomba ba assurance à vie ke soko kufi biso beli ba cercle to bote yo ni bio kotikala na mabele ya mindele mais biso to lobiki to kufa libanda te il fait to zonga so to kufaka na mabele na biso bakunda biso na mabele ya moto mabela papa Kimbamu yango nazosenga ba docteur médecin o nyonso baza na Belgique mboko eza bino moto bosimbi yango boza majorité ba docteur médecin ba infirmier ba aide soignante bosenga ba congé bandeko ebele baza na ba délai ba chlorate ba partout journée na le 17 na le 18 ezali journée oyo tokolakisa amour tolakisa amour yo zali mwana ya Bandundu yo zali mwana ya Bakongo ozali Kasayen ozali mwana Sud Kivu Nord Kivu Kindu Maniema Kisangani Équateur Katanga Kinshasa ozali diaspora senga congé ovandaka na Belgique senga congé pona le 17 na le 18 tout mon amour na bino ba congolais ataba nyati bandeko bana Kisasa bakoka komibimisa te po bazala ba libéré soki botiki Tshilolo aya awa asala ba aventure na ina bandeko na Kasai tango babomaka ba Kasai to mona bandeko na basala ka vidéo te Evariste Boshabe Kasai ministre intérieur Sami Badi premier ministre ya bokipa de baboma chef akamuna sambu
baboma tomona bino te bosala video na bandeko ata bokoteli bandeko bazokufa na minemo te kuna bato bakufi na beni na butembo te bunya te ituri te bandeko bazokufa partout te me bandeko bazolala libanda epa na bino 160 000 tokata boloba te me lelo oyo barwande bafabrike ndeko na bino tu bokomi ngai nakoya wana na place Mézère nakoya wana na tongo tukonokale kuna na maison militaire après 16h 17h biso de toute façon les 17 tozo ça la programme biso tout peuple congolais bobanga loko yoke service renseignement ya ba belge bakopekisa peuple congolais droit ya ko se défendre to votaki le président Eli Martin Fayulu bato balingaka Martin Fayulu o bapuyaki Martin Fayulu na monaki bino na Belgique awa plein na France plein do boya bolakisa amour awa na kata Belgique le 17 oh boketu bakokanga ye ceci sera bakosala ye boye po azo intoxiqué oui Félix a intoxiqué bandeko na ye balinga ye bana tina mabele te Chikololo a préféré à la partenaire à Kagame aya na Congo bo beteli maboko lelo bino mande kwa IDPS ya Kasai bo beteli Kagame maboko oh bo beteli kanamba kobi mutu na bino ndeko na bino bozo mona te yo pina mukolo mobimba po ba pension 10 000 5 000 300 euros oteki mboka no teki bo moto na yo boye baki ba video ane kotikala ba vidéo wana obino bosali obozosala complot contre Congo mais na mokolo moko bomelaka mai ya Congo na mokolo moko bokendaka kinkole na mokolo moko boliaka mbisi ya Congo na mokolo moko bobengaka kiboza ba Congolais na mokolo moko bobengaka kiboza ba Zaïrois mais tala ndenge bosali mboka na bino est-ce que de Congo ya bino asa tongi Kasai atongi ata l'hôpital akoma ata na place ba Congolais bavandaka kuna na Kasai moto akotika basimbi bakisi aza kopere babalangi na bangwana apekisise balangi oyo azosolola mikolo apekisise na bapaster baluba moko babimi azolobake oyo akotushe Félix akokufa yo ndo oza akokufa na tribaliste yo paster ovandaka na Belgique na Congo mukuna bamutombo bamike kalambai bamoïse mbiye pede gege pede zoba moko bomatame lemba okokufa église na bino ne kokangama bitoko na komona vrai Jésus Christ de Nazareth o atambolaki likolo ya mai o alamusaki Lazare o akabaki biloko de sobe tokolonga bino tokobotola bino Congo bokomona ndenge bokozala humilié yangwana yaloga sokoko l'air est grave. L'air est grave, l'air a sonné. Bande kotu bozola nangana 4 quoi ya planète surtout bande ko Belgique tolobi ba docteur médecin bino moto bosimbaka na ba l'hôpital na ba aide soignante ba infirmier makambebele na ba bo senga congé 2 jours ba okena na bino nulle part ata bakati 50 euros 100 euros pour na Congo et kosala o rien nzambe ya kopesa bino makasi bo senga ba congé bandeko nyonso ya misala o bosala kawa na Belgique tuza ebele koleka bandeko wana Kasai bazana sima Félix soki bozana bolingo so bosali démonstration ya force tokozwa grand victoire ba koko na biso papa Kimbangu ba Patrice Emery Lumbumba ba Kanja ba Noiriti ba komona ke oui tuzalaki bana ilaka o papa Kimbangu alobaki yangwana bande konangai naza koyebisa bino ke o ezali moment ya délivrance l'air est grave l'air a sonné c'est le moment de la délivrance il y a toujours une grande nation peuple baza koyoka ke bami libéré o moto bomoni journaliste moko boy azofinga boketi waya bolanda te za ba distraction basi bale bambongo tozomona yo mama oyo yo oza journaliste ozoleka ozofinga waya mo finanga c'est bien
mais lobby makambo zolobe ko se rattraper et pardon bientôt so kasi kanamba okendete kanamba okende bongo yolobe ko suka ndengene boza ba accompagnateur makambeli kaka na France yango to mone pa bande kwa Kasai boza ko bata manasima ndeko na bino bozo ole boza la sincère boza la vérité que non to moni makambo to moni ndeko na biso za na parlement te parlement na maboka kanambe sena na maboka kanambe tozo mona bakupesa akuvutaka ta loi moko te ça fait ndeko na biso ateka mboka boketo ya baza na raison bafabrika ke totelemela ye biso nyonso tobengana ye parce que bato basutenaka Mobutu bakibasa maliba banguzi konbol bamoïse tshombe babomboko bato ebele baya wana bakufa wapi bato balandaka bango batikala balidere tu wana bakende oyo bazalaka deuxième république première république bakende bino mpe bokolekana kaka tokotikela mabele na biso baminoko mboka bitumba oyo ezali ya bangala te batabandundu te sud kivu te nord kivu te bitumba oyo ezali ya bakatange te bitumba ezali ya biso bakongolais tozala bomoko tobengana baokipa na baaccompagnateur lokola batoka bafélix ya tshilolo yo mokonzi nini ya service ya renseignement bozolanda ngai ya baberge nana droit ya kose défendre nana besoin na lubaka tango bopesi nga autorisation ke na marché bopesi nga autorisation ya kosala basitting nana droit ya bakongolais tu baya tozali esika moko mpona tomanifeste tozali libre peuple congolais baintimide bino te bakosa bino te bozali libre bokoya mpe bino to ya bokolia les 17 les 18 ya loka sokoka ntina mbongo ya kolia bokolia tosengi moto ya nero te bokozwa mpe cd ya bokoto ekobima avant tokoma les 17 awa c'était gratuit bobetaka yango na bavoiture na bino bobetaka yango bolanda banzembo tous les 9 oyo nasali bolandaka bobi te toyaki na elomba mwana mobali moko bayaka na Congo mwana mobali wana makambo asalaki te azalaki na nzambe azalaki prophète merci mingi na ye aloka sokoko tokotinda basede na bakinshasa na bambandaka partout na barumbashi tochange tokoma na dimension ya kanda ya mboka na biso nayebi que le Congo sera sauvé, le Congo sera libéré. Na kolinga te lelo moto etimine ba CD on ezali gratuit mais soki ba tia on internet pas de problème do bato olingi yango ozwaki moyen ya kozwa CD te on a droit ko télécharger yango te na $1 pour la contribution yango tobi ya loka sokoko bato tu bo s'abonner na Bokoto TV. Ezaka simple Bokoto TV ne loko na pembe so s'abonner bo s'abonner chaîne ya kitoko waya monabino taninga nazo sana ndako nana kotiela nga micro nani ndenge nazo sana kata ndako nana kwa kotiela nga micro bozola nanga naza les nazo bimsa nyonso ezana kata mutema nanga yango nasali mwana nanga Claudine Diasuka ma fille Natre Simelenge bozwa pe image oyo po mikoleza moment ya mobilisation générale merci na Claudine Diasuka Natre Simelenge na Papi Gen merci mingi na ba image bozwa kotia ko partager balianga no merci mama Mungala na Lyon merci na tout travail o bozwa osabino tout ba Christian Bola bosa la mobilisation botika no makambo balobaki basalaki to toza na ta ya mobilisation ya ko mobiliser biso moko ba diaspora pour na to se préparer événement les 16 les 17 et les 18. Moi je crois que ya Laura Sokoko merci mingi lelo ezalaki dimanche na lekaki pona pesa message ya bande Afrique du Sud na lekaki pona mobiliser ba docteur ba médecin ba congolais toza ebele soki toza na amour à Congo tokoko komata 20 000 à 30 000 mokona le 17 ezaka na ministère affaires étrangères 5 minutes na matonge na porte na mille moto abanga te babangisa bino te bobanga te bato wana bateki Congo bino bobanga te bozala na somo ya moto te yango wana ya Laura Sokoko nzambe abatela yo
ya le roi Sokoko makila ya bakoko protégé pour zali un homme juste ya le roi Sokoko aza politicien te ya le roi Sokoko azali homme d'affaires le grand pétrolier o asali babilanga na ye mo asalaka 450 tonnes ya bambisi ya le roi zwi mbongo na ye na motoki na ye soki ya le roi Sokoko abandaki kosoutenir bawerera bajibira bafarira bato tous les na bato ya batéâtre abandaki kosoutenir bango matala bime mbongo na ngai na nyokwami boye nasoutenaka bamusicien na bapasaka message te non nana ndeko na ngai mpe na propre makila oyo ya makila boketi wa yambo ya le roi Sokoko yango naza kosoutenir bitumba na ngai mpo azali makila motolu na ye ekundama na Congo ana droit a soutenir bitumba naza congolais tobundaka na soutenaka biso na mboko nani tomona motu te bapoliticien wana bango balingi totangaka bakomo na bango bazwaka bagloire babinaka bapoliticien na bino yango na biyo na ye na kabeli bozwa nano bapoliticien na bino botika ngai kale o boketi oyo yambo basombeli ndako boketi oyo yambo bapesi mbongo oyo tu bolobaki na kabeli bino bapoliticien siko nakomi na ngai na ndeko na ngai mwana mama na ngai mwana papa na ngai ya le roi Sokoko nde makambo oboyi ya le roi Sokoko osala mokili na yo kenda kobwaka exil na Yemen na Afghanistan na Syrie na Brésil na Libye kuna botika ya le roi Sokoko asala mosala soki bandeko bayoka le 17 na le 18 boto bokolia bandeko na ngai tokosala tu soki toke kuna marche esili tokozuluka ta mwa petit sale boyebu bofandi bolei bolia bomeli mwa mai bao bakolala na botel balali na botel parce que ezali journée oyo bokozonga lisu te eza deuxième journée oyo tokonotelemela betani ba merci mingi ya le roi Sokoko merci bandeko nyonso kolandinga na Facebook nzambe abatela bino aprotéger bino boyoki message ya boketi wa yambo nalobi mpo na intérêt na ngai te nalobi na intérêt général etaki bozali le peuple de Dieu moto abangisa bino tovandaka na France na Belgique obanga nini okobanga eloko te tozwi autorisation to na droit ya komanifeste yango na merci mingi bandeko bolandinga partout na suki lelo awa bon dimanche na mabota nyonso partout ba congolais boza na 4 coins ya planète Seigneur Jésus-Christ apesa biso makasi alongola biso père bo se repentir bolinga mabele ya Congo eza nzambe atokene église à Canada ya Paris ya Bruxelles ya Londres etaki bokono sambela nde ba prophète Isaïe prière na bino eza nulle part eza sans effet ekokome pa nzambe te mais soki oza kobundela mabele na yo ezali liloba nzambe mpo nzambe alobaki au commencement était la parole nyonso boza komona na senga nde moto nasalaki yango moto ayeka kodevelope na bamayele na bango mondele asali elamba mondele asali camion mondele asali avion mondele asali maso mais bino bakongole botala etaki bosambela banzambe mabe depuis bozwa indépendance boata na autoroute te bosalaka ta camion te bosalaka eloko moko te alimeti te bougie te eloko moko te nyonso kaka bachinois congolais nini akotya mosapi ameko tuta kobeta ta chinois moko na chine makambo ekosila nyonso kaka tolobaka te me mvula te beti ekokata ya le roi Sokoko merci honorable camionnette Mbola descendant Mukimbangu merci Achille Mboyo na Londres Achille Mboyo merci Mama Didi asuta mabolongo yinda merci ya le roi Sokoko nzambe abatela yo kolemba bitumbo tozali mobali ntato talaki songo boto ki misafe ntaba azokaka te me yo sozola na taba okozoka on ezali losako ya le roi Sokoko merci mingi ya le roi Sokoko tokutani ka lobby na 21h30 au revoir Ingeta.